kasanga na tumio mai na kati ya kitu kwa kana kwa bana baninga kosala ngo ndeni mafyoko na bine koli bana na bino bafanzi bana na bino okobi bango bazilongi na bango toyebite ndenge ba je m'en fous na ndenge bakolinga po défendre innocent non ici bana na bino kosala ngo ndeni bana bino kosala ngo ndeni kosala ngo ndenge nini bana na bino kombi bango bana na bino bana na bino kozoboza kozore bango bana na bino kozonekisa bango bana na biso nde boyaka kovilipande on est là le karma existe. Quel karma existe? Le karma n'a pas d'arrivée. On est innocent. Innocent, un enfant. Je suis encore abandonné dans le pays. Je suis mon amour matin à l'air. Il m'a dit qu'il va abandonner au pays. Il m'a dit qu'il est synonyme à frappe. On a peut-être abandonné parce que pas la vie. Bemba maman na yo. Na single bemba maman no peut faire kana libolo maman no peut faire. Bana matiso mafuta libolo maman na yo. To pesa na ndio kutoka na mwana upeta yo. Na mwana bula bituma na so. Mwana osokso finyo libolo maman na yo. OK. On offende la bana batu boende. On offende la bana batu boende. Mais ne parle de tes enfants. Tu peux pas parler de tes enfants. On est pas no bazawa. Bana na yo bazaka wapi? Bana na yo bazaka wapi? Bana na yo bazaka wapi? Oh, chaque fois que il une femme seule sans mari, une femme seule sans homme près de lui. Moi, si mon passant à mon père, mais il va vilipender l'enfant de d'une autre femme. On se fait vilipender moi na muninga. On se fait kokanga moi na muninga ndoki. On se fait kokanga moi na muninga criminel. Bon, bah ça la relation qui va féliciter technique. Tu peux faire ma qui est belle la tout ça pas. Tu vas si belle parce que si on se fait la matrice, ça va confirmer mais va pas m'attirer. Oh, mais arrêtez! Mais arrêtez! Arrêtez de détruire la réputation des enfants des autres. On est là pour connaître pour de la banane. On connaît pour faire de la banane. Mais ça, c'est quoi ça dit? Ça, c'est quoi ça? Non, c'est pas possible. Comment tu peux accepter des choses pareilles? L'enfant de tous sans preuve. Sans preuve. Mais non, quand tu as la question, il n'a jamais appelé. C'est la vérité. Nande basala shooting ya clip batikala kukuta na lisusu te basala video même ya anniversaire yeli ata moko mwana ya muninga yeki ya baninga ozo ya kosala ni fonde ye boye ndenge ni de John on est là on est là on dit Paris et amunene même mpoto kukuta na osatir ke osatir bana kuta na muna kuta pardon, on est là. On dit sur Taïban, on comprend que la maman est bizarre, ama tata. On a beaucoup la poulou, on a beaucoup de délinquants, on a beaucoup de moyens. On a beaucoup de banana mibali. Na éducation bongo. Si on a tout, nani a koti bana mibali. C'est qu'il y a un mystique. Tena tuni yo. Nani a kotate. On m'a dit qu'on yoka non c'est là pardon à quitter pour la ligne. Mari yoka. On m'a dit on est là. Non ba bébé. Na lobi boy. Ah, ba fi pourquoi botomboka makasi boy? Oh. On est là. Ezaki lo moko simple pour se comprendre yo na maniqué. Maniqué aza muto yo avandi na domaine na musique. Aboti na musicien, lelo ba na epe baba musicien. C'est simple ezaki lo moko boye toko koyoka pe opinion na ye. Mais eko comme mabino te boki na boswana. Parce que opinion na peut-être cause la ka que non eza faux. Parce que moni ba clip et sala malango ba musicien ko sapela mutu clip mutu pa ke akufi na ndenge na ye eza na ka musicien te yo ko pesa opinion na yo ko lobité et cause la musicien na ndenge spiritualité eza bo se comprendre bo ke pe na débat bo ke na koswana te o mota bo swana là ka ko tinda ba avertissement na kata live kwa nini po albi
bainsulte eleki makasi mpona nini bamo mosusu eza déjà TikTok akapte yango eza signalé eloko eza wa elango likambo ya koswana te epuis ornela olobaka bien osalaka babiloko no bato basepelaka na manike aza sere na yo asalaka mpe makambo bien bato basepelaka na ye mpo manike toumeli na ye na monde ya chronique musicale topréférake mingi koya avandi na makambo ya domaine ya musique biso toye koya me ye azala deja wana ya mibale ezali aza ndeko no congolaise soki ozodiskute na moninga surtout na réseau longola makambo etali mokanda esalaka bien makasi te ata moke ezalaka eloko moko boye mpa na biso bacongolais tolingaka yango tro ma ezalaka eloko moko boye eshokaka ezalaka vraiment dignité na kodiskute na moninga koloba nde makambo ya mikanda bokokendalobi yango kutu na sansa mabe te longola yango aza ndeko na yo aza stere na yo tozalaki na débat esi eleki nango malgré boke nango bien te faki to se comprendre yo tie kanda de John ba tie kanda et tout voilà yo za bana noko abana na kati yote yoka le problème c'est qu'il y a c'est quoi nayebi que de John bomoni un entourage na ba musicien moi je suis quelqu'un que je suis trop discrète vous comprenez ngai nazaka na kati na j'ai pas besoin que soki na yebi musicien wana faut mokile mona na yebi musicien non moi je suis pas folle le problème c'est ici c'est quoi ngai na maneke de John tant tozo solo là bat bazo kabiso bien sûr que ezo mema roswana mais en même temps nazo yebise makambo o eza vrai na kati ya réalité na spiritualité maneke de John ayebi yemoko tango ba musicien babomaka tango babomaka te maneke de John amoni que innocent a côté na danger na carrière na pourquoi parce que ngai na ko dévoiler secret à innocent vous comprendre c'est ça le problème et le problème ce qu'il y a ici c'est quoi quand soit décision qu'on dévoiler secret à ba musicien ça dépend que de moi il y a personne mutakoya ko lubananga dévoiler ou dévoiler te c'est moi je sais qui je suis vous comprenez moi je m'en fous il y a nani atambolina misère atambolina musicien quand moi je suis la chef vous comprenez même na mindele mundele comme na ye chef mais alatika chemise mo boy kaka on dirait un boy mais nzoka ye chef quand moi je parle d'innocent je n'ai pas le temps de mentir je dis la vérité c'est moi que j'ai pris la décision na yebi que c'est pili sabatou santé mais c'est moi que j'ai pris la décision bonjour tout le monde et moi c'est moi que j'ai dit la vérité voilà on est là nenga bakilo mutumani tia sali pe mabe on est là le bon mambo pele mambo pasteur Marcelo to négligeaka toyaka kolandela on est là le bon makambo il faut que tika ka kutoka kwa opinion na ye fala tika toka opinion on est là mani ka bi ba musicien ba lira bato ayebi on to yebi ayebi azoya ko défendre ce qui molimo mon sang de tindi on est là ko bimisa makambo to yoka nan makambo loba to yoka ya loba tozo komela mani ke tika ya loba to yoka ya lingata on est là loba te donc c'est ya zo tika mo ba lira bana na biso. C'est quoi cette histoire? Non, c'est pas normal, il faut tout yoka. Merci. Merci, mais Manike pe avec na droit to ka opinion na yo ebita batumi bale bo mati wende ti opesa opinion na yo to yo ka pe ya mama Sephora l'opinion mutu nyonso c'est important mais na cadre live boy batumi bale bako solo la bako discuter mais ça te faut moko kaka loba moko mso loba tete ba mi bale fo ba loba poto yo ka ko eko bima kati na bango ça dit Manike aussi laver des doigts nani on est là aussi azaki pe na droit on est là c'est que Manike loba to papa les baza basi bakela bango bandenge na bango mama Sephora kongola mikoto zo kayo eto kape on est là côté de Manike bonjour même on est là peut être on est là sur une solution banana et est-ce que besoin solution ya pasteur Marcelo besoin solution na ngezani okiti okimi okimi il faut tika solution pasteur Marcelo besoin ezani solution mort à maman plaché et mon nana et tika la entre parenthèses ba solution sanité bo kipe ba vie na bino Maneke de John ngai na senga yoka kipe ba famille na bino eloko oyo oyebi te ko ya koloba ngo ngai na senga yoka Maneke de John eloko te kipe famille na yo Maneke de John yoka
De John. Boya na kufandi na mitunaka. Na tunaka osala yango ndeni. Pona de kufandi la bana ba osala yango ndeni. Maman Blanche. Est-ce que famille Maman Blanche va se présenter basala yango dialogue. Aya kosala nini? Ye mo Marcelo za avec na spirituel. Marcelo lekio pa fandi sa zana église mo ba. Afin ça ba amebela zo ko za bango. Non mais yo za vraiment cochon hein. Yo yami kenga la Marcelo afandi sa zana yo zana loko to ka live même pas 16 000 personnes. Tu viens de détourner. Na live même pas 45 000 kwa Mathieu. Osaka live pas même 100 000 personnes. Yo zana énergie ya nini? Oh yo ko sibi yo zana énergie ni on est là bas. Na lobby kaka, na lobby yo l'énergie za kana na nsoto na moko. Ngana lobi yo c'est la so ngai na sali na sali TikTok kaka pas même ina na lekio na ba followers moi je vais te énergie je m'en fous ngai ça na ba bonite moi je ta patronne on est là attends je vais te on est là soni patronne ya froid patronne ya froid patronne ya kindo ka famille kindo kinande kalesone za solo patronne za ka patronne ba kalesone na solo je vais te punir patronne est l'autre côté ça est l'autre côté soana yo soana yo ça est l'autre côté tu as kabela mais tant on a punir yo t'as rien dit tout wesh t'as rien dit tout t'as rien dit t'as rien t'as rien Angelica lobaki akati musa Angelica akataki mutu asoso bwaka na mai asali bien po asalinga sacrifice epesa mwana nga succès bokosaka on est là yo yebingate yo bakunda na sama telete yo yebingate oza eloko te oza eloko te kosala mama te yo peno se eloko te ngana na arme mobimba na butu yo se eloko te na spiritualité oza nyasoso na spiritualité oza nyasoso ngana ngunza mboka congolais yo se eloko te mpesiti yaya qui peut comme bana yo moi je suis ta patronne checker ça comme patronne patronne ya potondam demander pardon mais cette oh ya potondam ngai manike na sengi fali pardon tena yo senga on est là masoko so na sengi pardon et pas fali tena senga on est là masoko so la ko fandi la bana ya muninga egle kuta yebi ni fonga na sale yo ngo sakana nga nzambe nanga yo ngo sakana yo yo yebi ba parti ba commentaire on yebi ke ba on est là il faut ba kende ko na ba psychiatre ba ke mona ba yo yebi ba niveau musisi nani na yo sabine lo yo yebi ke se na poto liboma ezaka na moi na kishasa liboma ezaka na ilanga na kishasa liboma ezaka na ilanga mais ce qui est bizarre na poto liboma ezaka na moi aigle mo pas gagner là yo attends tu comprends on yebi ke na poto liboma ezaka na moi ba tous bakoma maboma kana na moi mais na kishasa ezaka na ilanga na comprendre le phénomène wana te pas pour toi même bata poto on yebi ke liboma ya poto ebanda mais les bons mots qui ça elanga et manger parce que la punition que tu auras pris j'ai peur bien toi-même j'ai peur j'ai trop bande pratique de John hasta la histoire na ye j'ai peur ça va pas là mais yebi emoko o ngara ko sala ye yaya OK no sangana la doseuse kendo sangana la doseuse la doseuse appelle la nyanya la doseuse a uchobenga nyanya manike mangala tomo nyanya yana olo basilelo kasi mera ko fandi la bana ya on est là bas no komo na mobana de John tanga na koma bana yo komo na bana koma bana banani et déjà na kufa attends non non tanga koma za mutakufa attends John wana mutakufa ya chef ils sont John wana kufa John robelela wana magicien kufa amo way mani ke de John la kisi mutakufa na mutaviva John akufa ça fait 42 ans kufa na porta kombo na ye bengela kayo ferme là si qu'on a expliqué aussi qu'on tala kombo na eza kombo ya mutakufa na mutaviva John akufa la doseuse abelela ki nyanya yo pe kende ko belela ba oya yo yaya okuta na forces armées na porta ngo bébé bino bo sa ba chantage na TikTok nga na porta ngo ya na libumu na michopo na porta ngo na pumbwa kole ko na je suis ta patronne pumbwa kole ko na o sa bien ngo so benga de John na John tu es mon enfant o sa bien ngo so benga John ma petite
Yo za yo ndo kondima tuna la doses makama mo mikolo na ndako na okondima eso na zaki mwana na ngana ya poto na ngana so ngane na ati oza mwana mena kufa tona ka mwana pela eske na zaka ya bana mike mena kufa so tala ba photo na makala on comprend que na carte nayebi ke toza devant bateau na ya elo côté tika ba chata va dire des choses pour plaire les Congolais. Mais moi, je suis ta patronne. Faut changer tes moyens de la innocent. Tika innocent. Tika innocent. Nakotika ete ososo live na youth. Ça live na oyebi ke na live no kotala mate. Sala émission yo yebi na kotala oyebi ke na panel na yo kotala ka sample. Yebi sa innocent. Yango yepa noko po batala yo. Bozolinga bato basabone na machine na bozo ko diembela succès. Oyepa noko po ba otala yo epa na yo sala 100 personnes. Ngai. So même 2000 personnes bozaki na noko po ba bozaki 300. Maniki amati bokomi na 2000 personnes. Maniki amati 2000 mais ozaki na 300. C'est faux. Maniki amati 2000 mais ozaki na 300. Ozaki na 300. Na matisi 2000 personnes, pas même une heure. 2000 personnes ba mati ba yo ka voya mfulusi. Ba yo ka ngunza. Yo elo Dala kisengo yo. Bandeko. 2000 personnes ba mati ba yo ka ngunza. Bozaki na 300 personnes. J'étais devenu voulous depuis quand? Ozalaki na 300 personnes. Elle so ka tala ka 300 personnes. On m'a dit bipolarité. Na mati na 2000 personnes. Manike. Kende ko sa live na panel na yo noko lianzi ko ya na live noko lianzi ta salirié noko lianzi sa musala na nzambe bando bon siko na live noko lianzi a chrétien oyo sani na lobby noko lianzi lo ba no de Jésus Christ oyo sani noko lianzi a chrétien noko lianzi a chrétien yo siko ndoke yo sani na live ya Jésus Christ noko lianzi a chrétien yo siko ndoke oyo ko sani na live ya Jésus Christ oye ko sala nini awa parce que il faut pas esprit na yo yebisa ke no ko mata pa no ko lianzi na tuni yo na ko sala nini na banga chrétien Tony tenga na tuni yo kako so na banga tika mwana batu on est tika ko innocent tu me pousses encore bien nakotika innocent fa supplier la ngana parce que no sala de pana demande na yo eza que no sala mama nani asa supplier eza validité faut yema ko innocent ya nani asa supplier yo tanga mutu moko oya asa ngai ya yo eza validité oyoki oyebi ke naoswana mutali ozo comprendre nalobi kita mo tika patron descend ba commentaire naoswana kiona bokoma aonela mutali boma bokoma aonela mutali boma bokoma aonela mutali boma je suis pas bokoma aonela mutali boma commentaire comment aonela liboma aonela liboma aonela liboma bokoma bino so aonela liboma aonela liboma aonela liboma bokoma aonela liboma s'il vous plaît aonela liboma subir la bokoma aonela liboma aonela liboma oui bokoma aonela liboma aonela liboma on est là liboma bokoma on est là liboma on est là liboma monde ba bokoma on est des fois bolole a moi si bana batata tata kita bokoma on est là plus moi je suis capable bokoma on est là liboma descend bokoma on est là liboma bokoma ka on est là liboma aokima bokoma ka on est là liboma on est là liboma on est là liboma bokoma on est là liboma on est là liboma bokoma on est là liboma ya bokoma biso bokoma on est là liboma 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 et qu'est-ce que ça liboma la poto on est là liboma on est là liboma voilà on est là liboma 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 on est alobi innocent aussi innocent mais simité bokoma on est là liboma bokoma on est là na aussi la entre ngai na yo muto sa possible ezanga j'attends yo liboma yo j'attends bokoma on est là liboma bokoma on est là liboma on est là liboma tango de Johnny babongo kama je parle de mwana walesa okitsanga te yo ne mwana walesa lipola mama na kita yo liboma ikokita o eza live ba chrétien yo liboma ikokita tanga munoko na yo sans papier approché sans abri bokoma on est là liboma aokima on est là liboma bokoma on est là liboma on est là liboma on est là liboma on est là liboma bokoma on est là liboma 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 bokoma on est là liboma on est là liboma on est là liboma bokoma
on est là liboma. Bokoma on est là liboma. On est là liboma. Bokoma est liboma. On est là liboma. Eh eh ça ma bé. Moyo yo kanikil. Kanikil et télémisi bango et télémisi bango nini. Na ici no kanikil et télémisi bango. On est là liboma. On est là liboma. Bokoma on est là liboma. Bokoma on est là liboma. On est là liboma. Merci beaucoup. On est là liboma. On est là liboma. On est là liboma. Na comprendre na poto bato maboma basaka na moto. Mais attends, elle sent pas. On est là pour na poto bato maboma bobima na moto. Il vient traiter. On est là liboma. Bokoma on est là liboma. On est là liboma. Spirituellement, je suis ta patronne. Prophétique ça yokanga mate. Prophétique ça anda kuna ote. On est là liboma. Prophétique ça anda kuna ote. On est là liboma. On est là liboma. Mais rien ça anda kuna ote. On est là liboma. 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 On est là pio kanda. On est là pio rache. On est là liboma. 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 On est là kiol. On est là liboma. On est là liboma. On est là liboma. On est là loté. Asaka liboma. On est là liboma. Ça me fait même On est là rire. liboma. Merci. On est là liboma. On est là liboma. On est là liboma. On est là liboma. On est là crazy. On est là liboma. On est là crazy. On est là liboma. On est là crazy. On est là liboma. 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 Quand tu viens descendre quelqu'un, on est là ça liboma. On est là liboma. Mon qui sonne. Je sais que ça te fait mal. C'est moi que je dévoile les secrets. Comment est-ce que je peux avoir secret ni na yo dévoiler. Je suis en train de dévoiler les secrets. Je n'ai même pas fini. Secret ni yo dévoiler. Secret ni yo dévoiler. Secret ni yo zanango. Et là on va bien déjà secret ba toyer ba tête. C'est moi qui prends la décision, ce n'est pas toi. Tu peux venir au temps de Abi la décision. Abi la décision. Yo comme dans la décision. Moto la décision. C'est moi. Yo comme dans la décision. La décision. C'est comme ça que tu souffres la place à innocent. Attends, je te pose juste une question. La décision. Pourquoi ils ont souffert la décision? Yo. C'est moi qui prends la décision. C'est moi que je décide. C'est moi que je décide. C'est moi que je décide. Maman n'a dictionnaire. Décision. Mais on dit décision ou pas bête que tu es toi. Je te pose la question. C'est moi que je décide. Pourquoi tu te sens en fait dérangé? Je te pose juste une question. Pourquoi tu te sens dérangé? Un sans-papier abouti. C'est moi que je décide. Écoute-moi bien. C'est moi que je décide. C'est moi que je décide. Merci pour les lions. Merci beaucoup pour les lions. Français, on est pour je m'en fous. Français, on est pour solaté. Ngano to solaté. Tika tika komba innocent. Tika komba innocent. Moi qui a commencé, moi aussi quand je suis venu au monde, je suis ça. Il y avait déjà la polygamie. Moi aussi j'ai suivi la polygamie. Désolé. Donc il y a pas Yo, et c'est un qui n'a pas d'eau. Ah mais oui, ah mais oui. Au monisco que ça soba. Ngana boti na tata moko. Siko likolo nango. Papa ya bana nanga. Où sont les trophées que tu as eu en ayant les enfants avec un même père? Où sont les trophées? Où sont les mérites? Il n'y a pas match. Tu passes 5 heures du temps, tu passes dans tous les lives. Tu n'as aucune personnalité. Tu t'assis là à parler de l'enfant d'une autre femme. Tu es là à parler de l'enfant d'une autre femme. Tu es là à parler de l'enfant d'une autre femme. Au lieu de parler de tes enfants. Mais tu as eu des enfants avec un seul père. On est là. Tu as eu des enfants avec un seul père. Qu'est-ce que tu fais dans des lives? Qu'est-ce que tu fais dans des lives? Qu'est-ce que tu fais dans des lives? Toi qui es marié. Toi qui es marié. Une femme mariée passe son temps à faire des lives. Une femme mariée, tu passes ton temps à faire des lives. Mais je ne vais pas me marier. Si le mariage c'est comme ça, moi je ne vais pas me marier. Une femme mariée fait 8 heures du temps sur le live. Moi je suis à Bala. Moi je suis à Bala. 8 heures du temps dans le live pour le pas. Moi je suis à Bala.
Moi, je suis à un combat mariage dans mon 8 heures du temps en live. Non, on va la attends, 8 heures du temps, on a la live, on a sali 8 heures du temps. Non, on va la thé. Osaka live na tongo, Osaka live na midi, Osaka live na pourquoi. Une semaine, tu es tout le temps dans des lives. Tu es tout le temps dans des lives. Tu n'as qu'à la filiponder les enfants de sauce. Tu n'as pas de contenu. Tu n'as pas de contenu. Tu vis avec les informations. Une semaine, c'est l'émission. Mais si on t'a offendu, parce que moi, je fais une semaine que je n'ai même pas fait mes émissions. Mais tu es là, ça fait 3 heures du temps. 8 heures du temps, il y a mais tu es là, depuis que tu es là dans ces lives, ça fait 3 heures du temps déjà. Ça fait 3 heures du temps. De ton mari quand c'est au 4e. Moi, je te pose la question. Ça fait 3 heures du temps. On est là à live de 18h à 1h du matin. Abandaka live 18h à 6h. mariage na oba bloqué yango yo j'ai pas besoin. On s'est marié pour avoir des enfants, j'en ai déjà. Arrête de manipuler les Congolais. Tu ne peux pas te marier parce que tu as eu l'interdiction. Des beaux enfants. Yo banana yo wapi bango. Nani la dose za banako finga nzo banda sa bana bise. Ba mapasa na yeba bise. Yo poya ka kofinga bino poya ka kofinga bana batu na rasha bana na bino. Bana na bino basaya ko beba na kati ya bandako. Yango bana ka kofinga bana batu. La dose za kofinga nzo kana ba azana bizengi mibale ya ba mapasa. Yo pende ozaba ozanga mwana kizengi te na kati. Non. Ben oui. Nakoti bana kitoko normal bana mayele. Mayele bana na nga bakotangisa zoba famille no mobimba. Mais kasi pona ni obete la bango lisolo te. Oya ka ba infraction na bango. Bana nga ba via salité te. Yo no sala via salité. Maman sala via salité. Maman sala via TikTok ya salité. Bana via salité te. Maman via salité. Tout soit ça salité bana ba. Tout soit ça salité. On est là via salité, on est là liboma bana na bazana via. Bana nga bazana via kitoko. Te bazana via salité pour maman na bango. En plus je suis aussi la chef. Maman na bango sa salité. Bana na pino. Maman na bango sa salité. On se comprend. Yo so mona na sali live 4 heures. Yo sana yo liboma aux interdiction au bana. Yo de liboma parce que français na ko so na lingala pour français de sa salité. Toi, tu es bête, toi, vraiment. Mais wesh, on peut parler en français, wesh. On se retourne en parlant en français, wesh. On parle en français, wesh. On va s'en français. Je parle bien français. Moi, je m'exprime très bien. Moi, je parle bien français. Moi, je veux que tu me poses la question en français. Pose-moi des questions en français. Pose-moi des questions en français. Pose-moi des questions en français. Moi, je ne suis pas ton ami obligé. Moi, je suis ta chef. Bon, on a faire comprendre quel genre de femme vous avez affaire. Vous comprenez? J'allais vous montrer quel genre de femme qui fait des lives en insultant le genre. Quel genre de femme vous avez affaire. Même non, de tout ça, il y a je voulais vous montrer vous filipendez le frère de notre femme, vous filipendez les papas de notre le mari de notre femme, une femme qui n'est pas mariée, une femme qui est ça, une femme qui ne sait même pas s'exprimer 2 mots de français, elle parle français, je t'arabia si c'est quoi, je ne sais pas, je ne sais même pas ce qu'elle dit. Je vous montre quel genre de femme vous allez dans leur live tapoter. Allez, opération désabonnez-vous, c'est hors de là. C'est des abonnés. Continuez à voir c'est des abonnés. Opération des abonnés. Ah mais oui, c'est ça. Hein? Opération des abonnés. Parce que moi je parle un bon français. Moi je suis ta chef. Que je parle un bon français. Je parle le temps. Écoute-moi. Je pense que moi je les enfants qui qu'elle a élevé, mes enfants et leur mère ne peut pas ne parle pas bien le français, mais elle dit que non, c'est ça. Tes enfants, toi leur mère, tu es ton fils de John.
Tu as femme comme moi, j'ai étudié. Tu as eu ton enfant. Oui, tu c'est as ça. éduqué les enfants. Les enfants peuvent éduquer mes enfants. Tu as une mère intelligente. Je suis désolé, ouais. Je suis désolé, ouais. Je vous respecte beaucoup, je descends. Alors, s'il te plaît, je descends. S'il te plaît. Laisse-moi. Voilà, je vais dire quelque chose. Demandez à cette femme. Maniqué. Au moins, il y a beaucoup sur la haute voix. C'est mieux pour le balingala. Pour français, parce qu'on capte pas mal au balabino rapidement. N'importe quoi. Na respecte panel na yo babone anoko tala mwasi oyo ayebi koloba français te malobi akoetike bana ya mwasi oyo ayebi koloba français est-ce que ezalaka mwasi oyo ayebi koloba français te ayebi kosesirime te est-ce akoki koeduke bana ya mwasi oyo aza intelligente mwasi oyo aza illettré est-ce que bana na ye bakoki koeduke bana ya mwasi oyo aza mayeli non je suis désolé quel genre de femme kasi tinalingana pose bakestion osala betide con akiti zoba po diplôme nini oza nango bolole kizeni moto bakulu ya Congo mpona okende na wana bakestion clé sikoyo okiti mpona nini oweleli kokita pourkui yo oyebinga te nga na mwasi mayele nakopose bakestion clé mikundi yo moko otimoli libulu na yo moko mikundi nga mosu nakundi yo bien bolole na butu azanga sens na moi mpe aza na sens te yo oza mwasi yo noko bakoyoka pasi tina ti oyebi pourquoi etouche boye parce que nazobimisa bavérité nga nasisi ku te boza bazoba nga na nasisi te naza kaka na ebandeli tala deja nde bokomi ngai kuta ata bofingi liboma ndoki boye boye je m'en fous boyebi ke tata ornela elle s'en fout nga so nazobeta mutu naofrape mutu naofrape mutu c'est comme ça innocent nde mutu fo asenga nga na tika eza te ke liboma oyo ya de John oyo aya koloba ozoya kodefendre innocent pa peso combien parce que yo linga mbongo pa peso combien pa innocent zobo oza te na soni te oliaka mbongo makila bato oliaka mbongo makila bato nga neti nde naboya koyoka soni ya nini bikizenga bakongolais c'est bon nanga sisi koloba te bokosumbe bamoya liboma bozo mpe bakaye bokomaka 100 bokoma mpena ntina 100 napesi bino devoir tata ornela liboma alobi boye mpona innocent mais siko nga kaka na bandaka koloba kaka mpona innocent tata ornela nga nake église voilà kende kosambela noko dejo nalobi oye kosala nini na live ya chrétien botikala kimia na kolesi masia nga nake kosambela en tout cas, c'était ça. Tata, on est là pour dévoiler ma secret. Voilà, c'est comme ça quand je dévoile les secrets, ça dérange. Hein? Il n'y a pas deux, il n'y a qu'un seul qui dévoile les secrets, c'est moi. Quand je prends la décision, je suis la patronne. Balinga balinga te. C'est moi la patronne. Espèce de minable. C'est un maman de oh. Toutani na pourquoi. Merci. Bisous, non quoi, bana. Ciao. Merci. Merci beaucoup, bébé. Merci. Qui dit ça dans online? Tozalaki na live ndeko na biso petite sœur na biso Wilfried ayebanaki na communauté congolaise malgré que Nzambe azwi molimo na ye wana nga nayebisi bino botikala malamu kolo esmasi abatela bino tokutani na pokwa tokende ba église tokende koluka Yesu Masia après tomonana na pokwa ngonga koluka Nzambe nde ngonga yango oyo ya koluka Nzambe na bomoi bokende kosabone na chaîne na biso ya YouTube bakoma molobeli ya Bamama TV bokende kosabone na Snap na biso
soki olingi otalaka bahumour oyo nokolianza azosala baémission oyo nokolianza azosala oyo ezosekisa bato makasi, mais par contre kuna eza kaka français na français. soki oza amoureux ya comédie ya français kende na snap na biso beta chouette, soki obeti chouette off, voilà, obeti chouette off okokuta talaka ndakulete oneyoba ndako bandeke ozoleka na kati ya babenga yango nini oleka na couloir talaka couloir yango ozomiba tala biso oza awa rambe ebandi babebisa kolabi biso sekisalu elinga poto ya mwana obeti monguma na yo mapenti madisi zokota c'est le plus beau bonheur de la vie qu'on doit suivre. Kilo ya mobali nde mosala sala pe ozuwa babebisa kolabi biso sekisalu elinga poto ya mwana obeti monguma na yo mapenti madisi zokota otali libota poto bana notika bana na manchik manini ma famille. C'est le plus beau bonheur de la vie qu'on doit suivre. Kilo ya mobali nde mosala sala pe ozuwa babebisa kolabi biso sekisalu elinga poto ya mwana obeti monguma na yo mapenti madisi zokota otali libota poto bana notika bana na manchik manini ma famille. C'est le plus beau bonheur de la vie qu'on doit suivre. Kilo ya mobali nde mosala sala pe ozuwa babebisa kolabi biso sekisalu elinga poto ya mwana obeti monguma na yo mapenti madisi zokota otali libota poto bana notika awa rambe ebandi awa tokoloba te tokolaba te tokolala awa asi luzolo babi tonton des enfants des abakuko les familles de bota duce olingi koloba biso bato bato toyebisaki ansi nani grace luzolo aya amoni ke place ya koki nde yango wana yo olingaka te bana na yo basala tu prends deux, l'autre. Deux blue. On a 15 personnes aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les bouteilles, laissez aussi pour les autres. Tu comprends? Il n'y a pas beaucoup de bouteilles là-bas. Il n'y en a pas beaucoup. Regarde.